Pour abakisele ba point, il fallait aller à la moine. Pardon? Pour abakisele ba point à passer à la moine. Le moine a se retrouvé dans zone. Bonjour papa. Yebisa biso, ibandaki ndenge nini pour okoma kobima na professeur? Bon, nga pezo lekela ngai. Na bakura penser on a travaillé bien na la ba point belé. Donc comprendre été mbala moko kaka ba professeur aisanga ke na cours na za ba pointer. Ni na meke aussi renseigner na salle baninga ba isina ke ezandenga professeur wana azaka bungu wana foki kuluki na bureau na obosola. Ni na kende na bureau na ke tout na professeur, mama professeur ko mwela ba je yo simba simba na nzoto. Na ko mwela ba je simba simba na nzoto akangi na porte esinga aso gangi. Non salo mabe soit au long à l'université on dit nazalé na choix d'être humain nae pas de misa bobe examen au moins nazala zen zen ya nani combien de fois o maman mbala moko biro ngozana mbetu ote na nini mama laisse na kita divan na âge 19 ans. Moi, nanga moko, lisu nanga moko. Na boko lie na pasi. Akuche nanga mwana zemi na bureau. Je ne suis pas politicien, on bien l'émission. S'il vous plaît. Est-ce que non, bon, non, pas la caméra, bon. Je filme pas? Non, vous filmez, votre bazar n'a pas filmé. On filme pas. Aucun ma caméra là. S'il vous plaît. Papa. On la non, ma caméra. Quoi? Papa. Obimaki na mwana ya mke. Écoutez, au beau ça la mise à aventure ou quoi? Ah papa banda. Toi tu es malade. Papa banda. Écoutez, s'il vous plaît. C'est vous. Je ne peux pas me calmer tout ça, c'est vous. Je vais vous donner pas de problème. Je vous donne justice. Zemenen. Yayo? Monsieur. Ibaneki Kobima. Je vous ai expliqué, il y a une Fonsaki. Et l'ongolo. Non, mon amour est naïba. Et l'ongolo, belangen dirait l'eau. On s'est jamais vu, madame. C'est quoi le monde a raté? Dans l'Umbash. Yo Banza. Oui, Banza. La maman, on doit reconnaître. La maman? À Lubumbashi. Les Batantine Sifa. Oui, avec Claudine. Oui. On doit reconnaître. Nabi Potana, joue toi ça, Bolingo, votre yango. Maman. Seigneur. Maman. Bomingaï. Oh, Bomingaï! Bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18.
trône ya ba marié, ba table ya boy. Tala ba verre na biso, verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mu champagne na verre à mai parce que on a tout. Ba protocole ya boy. Wow! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na biso nyonso to. Mettez en bas. Parce que tous allez merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Dans 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zo bota te, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y yo senga biso awa tout ça la nini pona, tout c'est une botoni. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Je profite pour dire un grand merci à mon sponsor officiel parce que c'est lui le sponsor de cette émission, également de cette chaîne Chebiso Télévision, comme nous disons souvent, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à lui parce que après Sarabiso, Nyon se doit l'embosser, on a toujours que sans sponsor, on a biso tous à l'autre côté parce que yé a biso succès, élévation. Tokota la banda kuna bino sans autorisation pour buta la biso pe bolinga biso lolenge tozaleli. Merci beaucoup na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth. J'en profite pour informer à tout le monde que l'orphelinat Bravo Jésus azana procédure yako qu'on soit quelque chose pour la fin de l'année pour fêter avec deux orphelins et deux mamans veuves. Cette fois-ci, nous avons pensé à ces mamans ici. Parce que ba mama wana ba boko la biso ba sunga biso mais lelo batikali bango moko. Alors nous avons pensé ya ko fêter na bango ensemble topesa bango liputa ainsi que mbongo ya ko tongisela bango moi libaya et ko sala tellement kitoko. Si tu penses à ces mamans là nzambe alola kozanga te kopambola. La raison pour laquelle on a eu à demander $20 na motonyo sur moteur malamu kasi milulu wana ekozala bongo na kati ya orphelinat Bravo Jésus là-bas toujours que ezwami na commune ya Matete quartier Viaza numéro 27A epai wapi orphelinat Bravo Jésus ezwami na yango sport pay koleka déjà motonyo salinga soutenir likanisi oyo ya kolia na bana mitike na mama veuve na ba homme de veillard. En tout cas n'hésitez pas de nous contacter au numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur, voulais-je dire. Un grand merci na ba euro dans l'ombre na ba toujours que grâce na bango que bogota la biso toko makitoko son qui tourne banda kuna bino. Je pense également à j'espère Kachama, également à Israël, et je pense à Jacques Milambo na côté à région finale. Je vois Cordon Elias Sinanduku, également notre DT Denige Mosolo. Bako sala musala kitoko na banzipe na bandeko oyo bazali bongo na régie à TNT. Guy Mouteba, je pense aussi à toi. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour na invité à Mokola Lilo kasi na kosenga na biso batonyo so oyo bamona ka ba vidéo na biso piraté na ba TikTok na ba page Facebook na ba YouTube surtout chaîne oyo na on se la en publicité mais chaîne mo bana comme pardon bon signaler parce que d'ici là ba nazo porter moto auto ba vidéo na biso na sipe na yebi a moto yebi nga très bien mais a ba vidéo na nga a auto na chaîne na yi. En tout cas na bossa na keto yebani na bossa na ba tout bon ba vidéo na nga soki na komi na niveau ya na porter bino plainte. En tout cas bo zonga moto mabeti parce que jusque là na pesa kimbela na le bagi que moto nyoso a ko ba vidéo na nga ko sala e ba ko longola yango mais nazo mona bocha moto makasi eza na TikTok eza na YouTube
et ça na page Facebook na lingi na makambo et puis moto ko c'est la comme na ngai o tche biso télévision na Facebook o ko finga pasteur wale ça ba kanisa ngam na finga pasteur wale ça m'a appelé pour dire mais Chic tu peux pas faire ça. Alors ce n'est pas moi. Arrête d'utiliser mon nom pour na ko exposer la vie à bato ba kanisa que chez biso ya Chic Mukadi. Alors, mesdames, messieurs, les amis maman na likambo on est informé biso. Alors, bon s'abonner belé na bato obalingi ba beb sa réputation émission na biso. Il faut faire attention mouton benga bino na kombo papa Chic Mukadi. Il faut faire attention avant d'envoyer quelque chose, de faire quelque chose, il faut s'assurer au lieu ça appel vidéo. Donc appel vidéo ne reçu que ça makambo. Maman bonjour. Bonjour papa. Bonjour Yaya. Bonjour papa. Vous allez bien? Na moni bino boyaki comme na biso na comme les bino. Je sais que c'est pas facile et c'est aussi une façon de dénoncer bandeko ba osala ba ko abuser na ba na biso na kati ya université et sengeli ko dénoncer ndenge maman aye koloba parce que ce n'est pas bien. Maman, je commence avec vous. Nini mieux awa. Papa. Na yawa. Na kotali ça va problème na pas la bino. OK. Pour na landa bino. Ce que to comme pas la bino solution mon nanaka. Moi na nga mwasi. Moi na nga liboso. Na botika yemoko. OK. Azana L1. Azana L1. Azana na minga koloba te po passer le kiti na kombi na seke na kombi na suka. Yango na kombi awa. Moi nanga atanga à l'université. Kanya obaza na L1. Soit disant ceux qui professeur moko boye. Pour abakisele ba point, il fallait aller à la moine. Pardon? Pour abakisele ba point à passer à la moine. Le moine nga se retrouver na zeni. Numéro pesaye et le karaté. Donc qui est partout, azate. Naza na place à kozuela été. Yango na ye na makolo na bino. Yemoko a expliqué bino. Sikoyo, moi un professeur amo maman Zelana. Yaya bonjour hein. Bonjour papa. Yebisa biso ibandaki ndenge nini po okoma kobima na professeur. Bon, nga pezo lekela ngai. Na ba cours rapproché on a travaillé bien na la ba point belé. Na comprendre été mbala moko kaka ba professeur a sanga ke na cours na za ba pointé. Ni na meke aussi renseigner na salle ba ninga ba sanga ke les andinga professeur wana azala ka bongo wana faut que koluki na bureau na e obosola. Ni na kende na bureau na ke tout na professeur maman professeur ko mwela ba je yo simba simba na nzoto. Na ko mwela ba je simba simba na nzoto akangi na porte singa aso gangi non salo mabe soit au long à l'université on dit nazalé na choix tête au bimen nae. Doyo c'est de nombre la facilité pour aller au long à l'université. Et à brutaliser ngai. OK. Bon ganga yite pour la ni obi malibanda. Ata na gangi moya batu ba que j'étais posé en kati ya bureau. Na kati ya bureau. Obi maki nae. Après comme manae a epse kionini. Bon après c'est un numéro nae mais numéro on a miki ko benga on ele katende na ebise mama na expliquer pe maman de kambole ka kinde to ke na université kuna to luki azate to siran to tuni pa batu babi ba mona ke pe isute de mama ba to ya awa. Bon maman mwana na yo abeti di solo. Sikoyo conseil au salaire en tant que maman. Mwana zo kosa to azo maman basolo. Tango on vit que ba période na ye na landela kaye. OK. Soka bani ba période na ye asomba ba banjingi pour occuper ah. Oso za na mfona ye bana za mama na ye to lala kaneto za ka biso mi bale na ndako. OK. Vike na kenda ka ko de bika via ngo passe ko kende ko luka mais na ibike baba na sera ka tika kina ndako mutako sela ngo mwana to selite. Na mwana mwana ngani ngazala aza bongo to na za mama. Ba fièvre maladie kole azo kekes lokola lingi te. Ba fièvre père le ba bomba li soutenir même en hôpital. To ki un dispensaire ba ça son examen eza nini. To même en hôpital dès qu'il a vu kaza moi si ba ça ki ba ça examen ya masuba, ba ça vraiment masuba ya makila. Ba mi sa bo examen mo na za na zemi.
Zemi ya nani? Bon, ma nene munganga wana, expliqué moi na Zemi, azana retard ce qui déjà 2 mois. Tant apesi na mukanda, na nazongi na ndako. Na vandisi yanga mwana. Na boko pena na tuni. Mama Zemi za ya nani? Mwana komi le kwa kizengi, te mama na loba na meka ki ko brutaliser, na brutaliser ki pena na beta ki est comme il faut. Ndé ko loba. Il paraît na bakuru na école, na katanaki, na ko ya professeur moko boye, ndé na ko na professeur na bureau, na kende ko kota bakuru na mais mama na cour na na travailler na ngai, na katokutu bakuru na eza ko ngai na préférer na sala mais na méthode ba examen bento ngai na katani. Mama nena ke ko luka professeur na bureau na ko mala na bandi ko brutaliser ngai. A brutaliser donc il y a qui n'a pas l'autre maman na zara qui ngai moko. Yo moko o ko ba ni mama la yebi. O ni professeur mama la yebi. Apesa ki nini? C'est peut-être que tu as qui ta drogue na secret o maman. Donc on a comme elle bisinga to bima na ye. Bon bima o sala ki ngona bureau to mama la bureau. Na zara ki na short trop parce que ceux qui na ko so na kata na cour wana modèle yo zalaka na zo banga. Combien de fois o maman mbala moko. Mira ngozana metu ote na nini mama laisse na kita divan musala ngoyo le mwana ngala Zemi numéro pesa ki moi to benga eleka kate papa to ke ko luka moi 3 camarades ni na lobi ezandenge ya professeur wana papa na hôtel mena wa porta ki plainte te na pas à l'état non na porté plainte asa plainte ngala pesa ki na asa lemba awa asa pona plainte ngala pesa ki ba numéro apesa ki mo de karaté na luke na WhatsApp to beti mo na WhatsApp ache longité acha sim kandi ba chaka na WhatsApp yende ka muta yebi. Merci beaucoup maman na songa na mwana yaya toi tu étais parti à l'école au Kenaki université pour nous ça la Kindumba te papa okoma ki na niveau ya kondima makama moderne na ponani non le bien a força ki ngai za ki na pas volonté na ngati a força ki yo ça veut dire qu'à violer et sans consentement na yo et maintenant on sala ki on a souka ba ki a tchele ba point au matin la ki se nganda tchele nga ba point ala ça ki sur place que na ba tchele ba point siko yo suki mama akena ko mona ngona hôpital te on nga pe bitali solo te nga mo pe na ebete na ba ko ka ba fièvre et na ko yeba te na santé suki ndi abimaki na yo ki su zeme za ki te on nga bomela mama makambo ke buma na professeur on a eu ça et bon c'est là qu'il n'est plus maman que découvrir en haut tant à Monique aux anazem nazala pe na ko banga so na bisi maman aussi pe na on aussi siko sali malamu to sali mabe nasali mabe o bani na bana neti yo ba otala ona ndako basala makambo kwa yo non apesa banka conseil basalera nga na salite za bien te siko suki lelo tukangi nde to bengisi professeur wana assistant wana pour selon ba information na biso aza assistant il y a professeur mukolo cours azate mais il y a assistant déjà pour sauver qui université ba nasi ba kotika ete ba longola ye alors suki lelo to moni maman et qui ne to bengisi to poto juillet p pour ça les années bakanga ye à reconnaître Zemi toi ça l'année papa na âge 19 ans moi na ngaka moko lisu na moko na bokoli na pasi akuchela nga mwana Zemi na biro soki mwana nga katana na bakuru na papa sala tika na luka ka mbongo bandela kaka papa obi mutu nyonso azala na mwana ngai na ngai na luka ka mbongo na luka po na mwana nga na luka ka mbongo soki mwana nga katana na kuru na ye alinaki tika ye na linaki na bandela qu'est-ce que pour que liboso ko katana to qu'est-ce que liboso ko bandeza wana abandela pe na ba primaire avant passer ba L1 ba bandela na ba 6 na ba 5e akata na 6e deux fois papa le nom ko tshela nga mwana Zemi pe na ba point papa nga souffrir avant na ko malo na libalo nga na za obi nyonso monde entier mona nga na misambu sivi na nga mwana pa sambu singa okisinga sodi papa tata mwana okutu tuna so di papa na ya papa ko moboko la zo boko la atika na ajni atika nga la Zemi papa na de jeunesse na bolenge na mbonga azaki na Lubumbashi na za muswe na Katangezi na na Lubumbashi
nakuta papa mwana Lubumbashi na se retrouver Kinshasa bona na zebi tato atika na ozoe wapi na otuna nani balukela ngai bisika aza lelo bapesa nga mwana zemi mwana na oboko efana bénéficier ya malamu pona point achenga mwana zemi papa soki na moni ye te nalingi tokena maleme mama na oyaki pa na biso to benga ye bosolola botia makambo na misa parce que buluki biso to réussir ko zoyer ko mona ye tango ko ya nalingi pesa nga idée na ilkamo kosala po biso to soutenir yo okolinga azo ba responsabilité ya mwana to basala ni bosala ndenge nini idenga lazo idée pa ina yo avant de kota papa na oloba nini dachenga mwana zemi mwana mkebwe papa na oloba nini boyebisanga te boexplike nga na explike bato nini napese mwana ke libala nyonso okuta osala ngo na tato abokolaka ayebi te na nyokwa maboye mpona komisa mwana nga lelo akomi grande fille oye ale tata moko boye achenga mwana zemi yaya papa na ya tozotuna mwana mpona yo tu veux qu'on fasse quoi au cas où tomoni mutu asalemaka modèle wana mpo leta mpe akotuna yo papa ozoba te mama topesa ozoba ide na ye s'il vous plaît bomingai tetele ezomona mosika bominga nini nango napesa kote yaya soki obandela ye naluka kaka na bima ntongo nazonga pokwa naza na trop jeune naboti bino combien papa ozoba si bake lala ye na biro zoba non maman faut pas dire ça azaka mwana tokobwa papa na betele maboko asali bien azaka mwana asali mabe tokolemba ye pete aza mwana biso ntango ayi na likambo epai na biso nga mpe naokaki mpasi mpo toza mpe na bana basi toboti komona kosala makambo modele ya boye eza malamu te maintenant nakolinga kokotisa nano mosali na nzambe apesa na point de vue na ye papa Thomas akokota apesa vie na ye na olinga azala pour que toyeba kopesa likanisi malamu en tant que professeur assistant parce que na université quand tu aussi renseigné bawangani ye balobi c'est à la plus petit ya professeur assistant ça veut dire que aza engagé officiel c'est pas non aza reconnu na université te c'est eza petit ya professeur azi plus petit na ye ukazo azate assistant na ye mtakosama modèle wana alors baneko bolingo bokotela ngai tuma aya samwa likanisi na makambo ekomela mwana biso te mani to calmer Thomas Fabien bonjour papa toi ici ka la banti olandaki makambo ndenge leki ndenge mama lobi mama na pasi na motema komona ki lisu na ye moko mwana ya kolisa la pasi lelo yo se retrouver pas assistant moko à université ayeba ko abuser na ye pona ba point yebi ko bima na ye pe mwana se retrouver na zemi pona yo mosala na nzambe likanisi ni ko pesa pona mai komeli mama na biso. Merci papa Chic pona maloba. Je crois que likambo eza phénomène moko ebanda mwakala na kati ya ba université. La plupart de tobenga ngo les points sexuellement transmissibles. Nde eza phénomène onde kona biso mwasi akutani nango. Pe minimum c'est beaucoup plus ezalaka ba assistant mutu basalaka ngo. Ba assistant mutu basalaka makambo yo parce que eza lokola pouvoir ba pesio au sala intérim. Beaucoup plus bato ezalaka bi lokola eza intérim naza penza propre ya poste wana te naza obligé faut na luka na profiter na gagner moi ebele par rapport ya ba oyo nazo kutana nango surtout ba visa beaucoup plus bana oyo aomona ke aza bien mais netu o etali makambo etali mbongo akosutire mbongo bien te c'est que il faut soutirer ezali nzoto ya mwana mais eza pe na phase mosusu oyo pe na meki ko analyser par rapport ya likambo pe ndenge ekutani omona ke mama aboti ndeko na biso na mobali mais mobali wana bakabwana c'est de la même manière pe lignée mwana na biso pe aya akutani na motalaka baye kozemisa na mobali oyo atikala kofutela ye dot te atikali pe koyebana na kati ya libota na bango te
d'une part tokoloba balien eye tokwei lisusu na kati ya lignée ya libota na biso mpona koloba na mama ezali na comprendre eloko mwana na biso olobi eza teke na koteli ye mais na lignée na mitia comme église au milieu du village mwana souvent eza na makambo mosusu oyo aevitaka kosolola nao parce que ayebi koza na kanda adi kosilika pamba par rapport pe ya mwa pota ya ndenge okabwana na tata na bango pota wana des fois ekomi kosalaki mwana aevite koya vers ye yango moni likambo ya munene bokoki découvrir yango na misu ya baminganga donc c'est question minganga bazalaki te olinga pe oyeba te balinga pe bacontinue kokonsome relation na bango na point wana eloko na koloba nao ezali cultiver amitié yo na mwana nao pour éviter que soki likambo munene eye mwana ayeba kobomba yango te de la même manière yo pe mwana na biso moni na vie ndenge eza boye eloko nyonso fo emérita ngo na voie normale soki première fois ndeko yango akushaki bokushaki combien de fois combien mbala moko yebaki na vie quel que soit likambo munene nango il faut luka obimisela yango vérité eyebana na mokili ekoki mpe kosauve mokili parce que lokuta nyonso tozobomba yebaki au fur et à mesure mikolo ezo avance ekoki mpe kocréer chute ya munene mpe catastrophe ya munene na kati ya bato na kati ya bafamille to na point wana yebaki osalaki mabe ndenge obombaki eloko wana ebongo soki ezalaki asalaki makambo wana azalaki na makambo ne mosusu ya mabe ya molili ya bombi na nsima ozomona risque oyo ebatami na nsima donc à chaque fois soki likambo ezali lukaka osolola na mama na yo en tant que elenge mama na yo esengeli azala comme camarade na yo donc eloko nyonso oyo ozokutana nango quel que soit moke nango quel que soit monene nango lukaka beaucoup plus mama azala meilleur ami na yo bosolola mama azali na munduki te aza nkoi te oyo akomela yo mais essentiel eloko ezotungisa motema partageaka na mama ekozala bien ekosauve mpe na makambo wana papa Chic je crois tokozela point de vue ya ndeko na biso assistant kwa biso toko éclairer toluka mwana il faut azala sauver par rapport ya venir na ye. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Maman vous avez eloko bakisa avant to côté ça papa aime son mobile. OK. Aya. Oyo so engagement na ngate. Soki akozwaye azwiye. Bisika kochaye ache. Bona aja mwana nga, maybe aja papa ngote, aza jeune garçon, aza papa mukolo, to aza mwana muki. Maybe te. Nyoso na yoka kana matoi nae. D'accord. Bandeko Bolingo, ça fait mal au cœur. Je profite pour donner un petit conseil na biso surtout parents. Parce que makamo il est qui entre maman et mwana et quelque part ils ont la biso parents. Ça fait très mal de voir que liso na biso bana na biso toko bokola ba la biso makamo modèle. Et ça faute na bango pété. So tali bien moi on a manipulé moralement na maïba professeur ba assistant ba musala yango na ba université mingi ya boka na biso ozomona ke bana mingi bazo a besoin na bango. Pourquoi? Parce que bana na posa ba matabakelasi conséquence comme moi na onsko ke moi na sisi classe na mutu eloko ezate après c'est pas si nous autres on a à la fin pour rien gagner et ma maman to solo na bana biso ya basi boza baninga ya bana mino ya basi bo solo la kali solo na bana hein Bandeko Bolingo. Voilà total la spot ya orphelinat Bravo Jésus parce que toko sala toko senga la moto sa bonne foi te ba ko fêter ba fête ko ya to bon ça dia ba fête ya fin de l'année to sengi lié ça orphelin lié ça maman veuve na $20 na yo otine de biso na numéro ils allaient afficher na carte spot publicitaire de mon biso Orange Airtel Money ils allaient wana otine de biso nzamba lola ko zanga te ko pamola yo tout à l'heure et puis on se retrouve pour na to kotisa papa na biso assistant. On y va. Mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa nzambe
ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Voilà, de retour, mesdames, messieurs. C'était là les spots de l'orphelinat. Bravo Jésus. Malgré bateau, bazang a raté pour na kobebi sa réputation, il y a Bravo Jésus. L'orphelinat. N'alba toujours que motonion so oyo azolo mabe pour na bana bitike, en tout cas, a ozala malamute. C'est-à-dire que so lingo mona orphelinat Bravo Jésus, kende utala, bana bazali wana. Kende omona, bana bazali wana. Et kusunga bana wana nzamba kozanga te kopambola yo. Alors, bande babolingo net que fin de l'année au tenu tout fêter les sous na bana bitike. Cette fois-ci, na ba maman veuve ou ba reçoit chaque maman reçoit liputa. Na mo rotongi ça. Que c'est possible parce que tout ça la kango bon na ki na ba bana bitike on a ba vidéo plus de 200 élèves ba ki ba cahier ba sac to pesa ki peut être ba kozonga na kelasi. Na cadre toujours, il y a Bolamo Bossala Rabiso. J'ai confiance que c'est Dieu-là va faire en sorte que tout fêter ma lamouna banabitique ainsi que na ba maman veuve. Bon, côté langaï, papa Nabiso, tobe ngaye, Nabiso assistant. Voilà, chef, bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Zoé Sika, Vanda s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît, est-ce que vous vendez? Bon, ben ngaye, ça va. Ma caméra bloquée. Pas de problème. Est-ce que vous pouvez vendre? Non, mais non. Je ne suis pas politicien. On benga l'émission. S'il vous plaît, papa. Est-ce que non, bon, là, non, pas la caméra, bon. Je filme pas. Non, vous filmez, votre bazar, on filme pas, on filme pas. Aucun ma caméra, s'il vous plaît. Papa, on l'a non, ma caméra. Ma cocata, ma filme pas. Des émissions, vous m'appelez comme ça. C'est pas une émission. C'est pas une émission. Pas normal. Non, enfin, la comment va l'ongle là, non, après on a le bon, la caméra, s'il vous plaît. Allez, tout ça. C'est moi la motion. Oui, naïbi. Ok, voilà. Aza élève naïbi. Oui, étudiante naïbi. Ok, voilà, s'il vous plaît. Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez qu'on s'il vous plaît? Non, qu'on fanda, c'est pas. Papa, maman, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maman. Papa, c'est pas s'il vous plaît, maman. Kokena on a canapé. Quitte ça, mon thème vraiment vanda, s'il vous plaît. Chef, laisse-moi gérer ça. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez vanda? Papa, s'il vous plaît, vanda. Ok. S'il vous plaît. Merci. C'est mieux vendre là. Vendre là, c'est mieux. Maman, vanda, s'il vous plaît. Laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer. S'il vous plaît, laisse-moi gérer. Papa, n'a plus sur beauté. Oui, merci beaucoup, beauté. Comment on a dit? Assistant à Mani. Assistant à Mani. Naza, assistant à l'université. Ok. C'est ça. D'accord. Il ne faut pas citer les noms pour la publicité. Obi, la petite. Oui, Nabi. Ok. Vous aurez connaître tout ça, les Kambukop, Moronae? Non. Vous aurez connaître les Kambukop, tout ça, là? Mais l'autre. Ok. Yaya, tu connais le monsieur? Oui, Nabi. Azanani. Assistant Nabiso. Assistant Nabino. Oui, ça qui bisonini avant Yaya. Il y a un problème, s'il vous plaît. Non, bah, parce que apparemment il y a un malentendu entre la maman, parce que elle c'est la maman de la fille. Comment c'est nom lui? Christelle. C'est la maman de Christelle. Sa maman de la maman de la fille. Ok. Moi je suis Chic Moukadi, responsable HB. C'est vous qui m'avez appelé? Oui, c'est moi. C'était pour une émission, mais apparemment l'émission en question, c'est ça. Il n'y avait pas de tête. Lui c'est Thomas Fabien. Donc c'est un plaisir pour nous, Yaroye Bayo.
monsieur l'assistant. Alors, Yaya, makamni ezoleka. Makambo ezaka ya professeur makambo asalaki. Asalaki yo nini? Professeur menanga mpona bapoème. Quoi? Est-ce que obimaki na mwana mwasi oyo mpona bapoème? Alobi nini? Papa, alobi obimaki na ye po tiele bapoint. Est-ce que c'est vrai? Nabimaki na yo? Oui. Papa, obimaki na mwana ya moke? Écoutez, oh bossa nous a aventure quoi. Ah papa Vanda! Toi tu es malade? Papa Vanda! Écoutez, s'il vous plaît, vous évitez au Nazali. S'il vous plaît. Vous m'écoutez au Nazali. Non, non, maman. Laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer. Monsieur, écoutez-moi, monsieur. S'il vous plaît, écoutez-moi. Non, s'il vous plaît. Tout ça, c'est vous. S'il vous plaît. Maman, je vais vous traduire. Messieurs. C'est vous. Je ne peux pas me calmer tout ça, c'est vous. Je vais vous traduire. pas de problème. Je vous donne justice. Toi, tu me connais. Toi, tu me connais. Elle est université. Vous m'avez comme ça. Moi, je peux la violer. Jamais. Sans consentement, d'ailleurs. Papa, ça c'est mes salir. C'est salir ma personnalité. Jamais. Papa. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, papa. Je vais vous donner justice. Moi, je veux que tout solo lango na ndenga kimia tout problème. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, papa. Moi, je suis avec cette fille. Yo est responsable. Moi, j'ai des enfants, moi. S'il vous plaît. Papa, tobanga ito nini? Nakolakisa ntina suka. Mwana ajo. Tu dois appeler mon avocat. Nayo tato. Tu dois appeler mon avocat. Benga. Merci beaucoup. Merci pour la compréhension. Maman, on ne grimace pas. Où est-ce s'il vous plaît. Où est-ce été, madame? Maman, s'il vous plaît, Vanda, s'il vous plaît. Tout solo la calme. Papa, on est responsable. Faut pas t'amêler dans la querelle. Mais on ne me met dans la bêtise. Pas de problème. On le va clair, tout solo là. Tout a compromis entre Bissomi Balé. Moi, on a dit que Yomto, au Zoa qui est dans ma cassie, et puis au dévierge qui est pour aller plus loin. N'importe quoi. Ce n'est pas ça. Hein? Yaya, est-ce que vous, oui, il faut. Parle, non? Ah, mais maman! L'on va toutes nos questions. Mwana ajo, papa oza motema mabe. Oza motema mabe. Azo confirmer que yo mutu osali makala. Lelo ngana yo awa. Lelo ngana yo awa. Lelo wapi? Ezaki wapi? Loba. L'université va bimba na mutu. Et vous trouvez ça normal? Vous m'appelez pour ça? À bureau. Hein? Mais non, mais ah, le bin à bureau, maman, tu vas à moi là, s'il vous plaît. Ah, le bin à bureau. Est-ce que cause la responsabilité nayo? On peut aller toquer la justice. D'ailleurs, moi j'apprécie beaucoup tout le monde la justice. Pose Zemi en charge. Écoutez, monsieur. Oui, je vous écoute. Étudiante Oyo, vraiment, elle n'est pas intelligente. Ok. Ça, c'est la première des choses. Banda to bandi. Année Oyo Mobimba, je vous dis, na cour nanga, ata 5 sur 20 à Zouate. Mais année ça, on est bandeli. Cour nanga, eza cour, eza la pondération makasi. Donc, si vous avez des chèques graves, automatiquement, au bandeli année. Elle est venue me voir au bureau, que prof, non, na cour na yo, na moni, je n'ai pas de cote. Nalande, azoki 1 sur 20. Vous imaginez? 1 sur 20. Échec grave. Elle a commencé de me faire des avances. La fille? Oui, je vous dis. Je suis un chrétien, je ne peux pas mentir. Elle a commencé de me faire des avances. Elle m'a même proposé de sortir avec moi. J'ai refusé. Elle m'a forcé
Pourquoi le vieux le communique à Bissomi? Elle m'a forcé, je vous dis. Mais quand même, ça la guerre. Non, mais je n'avais pas de choix. Quand elle m'a forcé, c'était pour faire quoi? Elle avait besoin de quoi? J'étais obligé à couper ça à quoi? Maman, tu as quel âge? 19 ans. Heureusement, elle a mineur. Elle a déjà une. Et alors? Mais non, est-ce que à se retrouver dans mon combat, ma responsabilité n'a eu aucun oui ou non? À se retrouver dans nini? À ça la zemi. Zemenen. Yayo? Oh, monsieur. Et ben, je vous ai expliqué, il y a une force qui. Et au même sur les camusous à Zemi. Mais attends la Zemi, maman m'a dit à cette la Zemi. Ça, c'est des aventures, quoi. Je dois appeler mon avocat. Ça n'a pas de sens. Tu peux bien avocat na yote, mais je te dis la solution, na makabo et commis. Attends, moi, na mouké, yo, en tant que professeur, attends de moi, na yé vers yo. Est-ce que c'est là qu'on dit ma? Moi, na yé vers yo. Il faut qu'on dise ma. Pourquoi cadrer, qu'on zone que l'enfant, on fait pas comme ça, il faut étudier. Mais quand l'étudiant vient vers vous, la faiblesse, ils vont céder. Quelque part, attends, bien avocat, na ozana tort, papa. Moi, on a le roi, moi, na yo. Monsieur, accord et salimaki, andimaki. Oh, donc, il y a un accord, il y a un mais il y a une à proposer. Moi, je me tombe, comment on réfléchit modèle? On a donc assistant. On le bien, on s'allie, ceux qui, docteur en quoi? Si l'enfant décide de venir coucher avec toi, il faut accepter. Ça, c'est salir ma réputation. Non, je ne sais pas. En tout cas, excusez-moi, oui, effectivement, parce que, excusez-moi pour le terme. On doit vous arrêter parce que c'est anormal. Parce que c'est anormal quoi. Parce que nous, on a se retrouvé dans la position de faiblesse pour en avoir point. C'est qu'il n'est pas aussi bien. Bandeko, ça, maman, ma papa yo, à reconnaître que, à coucher qui n'a moi et c'est mipé, et vous avez rien. Qu'est-ce que tu peux dire pour t'évoluer? Et l'ongolo, non, mon amour est naïbam. Et l'ongolo, on ne s'est jamais vu, madame. C'est quoi le monde a été? On va dans le Lubumbashi. Oui. On va dans la Manono. Na wapi? Na Manono. Na Nkoro. Oui. Dans le Lubumbashi. Oui. Yo Banza. Oui, Banza. Banza nina. Pour faire ta main na mila, pour sa main. Oui, les mains, pourquoi c'est main s'il vous plaît? Ça n'a pas main, na coupe ya pas na coupe ya na main. Maman ça a les amis madame. Banza pour les casa. Non, Banza za kombo banda ko benga na Lubumbashi. Mais la main, fongez les mains. Les amis banda benga kombo Banza. Maman zo main mais qui ça mutema. Oui, ça ngano les amis. Maman malende maman. Maman problème ni. Banza. Banza, au moins Quoi? Ah, maman. Banza mwana na ngai, c'est-à-dire. Papa. On va ça biso boye. On va aller à Lubumbashi. On va être kana lazima. Il y a un mois. Tozara kuna to ba mipe papa to ekisha nde na betela bi. On va tikanga. Là on bossa nete. Est-ce que le mot ozo reconnaître en côté? La maman, ozo reconnaître été. La maman, à Lubumbashi. Leka batantine sifa. Oui, bah Claudine. Oui. Ozo reconnaître été. Papa maman on tika na zeminde yote. Nde papa mwana kolo mwana. Maman na ngai. Il me dit pas ça. Et puis ça là ça. La maman. La maman. Donc papa mwana ndeye. Papa mwana yo. Papa mwana yo.
Mwana ya chezeni mwana nae. La maman. Attendez, Maman Vanda. Je na confirmer le moko. La maman. La maman. Wana vala na kiti. Vala na kiti. Zela. Vala na kiti. Vanda. Vala na kiti. La maman zara na pota na lokolo. La maman zara na pota na lokolo. La maman. Papa moi yo papa. L'accent lokolo. L'accent lokolo la maman. La kisa. La kisa na mona. Ala kisanga zara na pota na lokolo. Na bi pota na juto sa bolingo vota yango. Mama. Seigneur. Mama. Bomingai. Bomingai. Papa, s'il vous plaît. Bandeko Babolingo, ça fait très mal au cœur. Moi, je manque de mots. Je ne sais pas quoi dire. Maman, s'il vous plaît. Papa, ça reste mal à maman. C'est maman. Christelle. S'il te plaît. Christelle est ma fille. Bandeko Babolingo, papa Vanda. Tous ces temps-là, vous avez que vous avez un moine. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Christelle est ma fille. Non. La tiki. Parce que nous avons on s'est fait un Lumbashi. Papa, quand on va faire ces imitations, on va faire d'autres Kenaka. Et tant on imitation ici, je me rappelle, nous avons une relation avec Olinale Makasi. Pas les choix, j'étais encore jeune. Et c'est parmi ma cause et ça là que papa a ça là que tout le monde a fait ça. Et à l'époque, le téléphone m'a ramené ça. On n'avait pas de téléphone, mais ma communication ça a fait. Dès que nous avons fait ça. Nous avons fait un batouté où on va pour aux références là. Il n'est pas répété que c'est pas un nazi. L'homme de Dieu, il y a tous et la maman c'est assez remonté parce que on ne peut pas contenir les méchants avec des émotions pareilles. Ils ont ça la bienté. Tous en maillé, les makambo étaient abisso. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Maman lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe ekaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo maninisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Nulle part ailleurs, à Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amouneni, t'as la trône à ma mariée, pas table à bouillie. Oh, t'as la verre na biso, verre à champagne, Zali, verre à vin, Zali, verre à maï, Zali. Et pas la biso, ma pèse à un champagne à verre à maï, parce qu'on a tout. Ah!
protocole ya boye. Wow! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juleric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na biso nyonso to. Mettez en bas. Parce que tous ont l'eau ya côté. Merci Juleric House. Hey, alors là, Juleric House. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas les obota te, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y a aussi la mission à tout ça la nuit pour la tout c'est une opportunité.